otala video oyo mwasi oyo akomi abi aza fier aza mama abana yango libumu na ye ekomi bongo aza fier ya kolakisa bino libumu na ye aza complexe te. Bandeko na nga aza na raison. Kobota bana ezali grâce. Kobota bana faut ozala fier parce que nzoto na yo eketika na ba sekel, etika na ba boss, ekezala ndenge ozalaka te tango ozalaka jeune fille avant obota bana. Nzoto na yo faut échanger pour omemi vie. Komema vie eza quelque chose de extraordinaire o nzambe asali yo grâce. Mais bandeko na opesa bino conseil. Bit eza te pour la kitisa mona mwasi oko dénigrer te. Soko oza na libumu ya boye après maternité ezala boti siba ezala boti 7 8 10 ekoki ko changer soko ozwi soin ya nzoto na yo. Kozwa soin nzoto no te wabi kende kosuka ko cha parfum balobi te peke oza salite non. Balobi te kende kosuka non. Contrôler biloko ni ozolia salaka mwa ba exercice akata na kacha ndako na yo okomona libumu na yo ekizonga ndenge ezalaka. Banduta wana bazéchiture wana ekitikala parce que etikali ba trace ya maternité mais ndenge libumu vimbi yo bonjo za na ndikila ekelongwa bandeko nanga eza complexité oza complexité tu dois te sentir à l'aise parce que libumu monene boy na elamba ebongisaka elamba te ata ye moko so ozomi se sentir à l'aise te njoto no koto mukie koto libumu vimbi yo eza kitoko te eza kofinga moto te eza me okoki kobota bana na okomaki boye na ignorance to kakaki libumu te to salaki lo te mais okoki ko remédier de okoki kobongisa yango kotikala boye te ozoningisaka boye na ba réseaux sociaux otala libumu na mpona botaki bana e bongo baso babotaka bana libumu bana 4 5 6 mabumu na bango ozapla baleki oyo na nini contrôler kaka eloko nini ozolia sala mwa sport lalaka tika pe masanga pe eza na basi misusu balinga masanga nde esalaka libumu boye bandeko na nga soko oza na posa libumu no ekoma plan avant ezonga ndenge avant ozalaka avant bota bana na o boye pa na omone na beti tolo boye pa na nga mama friteris libumu na bino kezonga pla poso tali ngai nde nazalaka libumu kwa ndekila na ndenge nakomi ondima te ke ngam na boti nombre bana wana alors nazo ko inviter bino nazo ko benga bino na coaching na napesaka coaching privé na coaching ya groupe boluka nga en privé okokoma libumu pla ndenge ozalaka jeune fille avo bota bana nao so za na tembe mekanga bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Boya na YouTube nanga Mama Friteris. Na kotika binote chaque jour na le rappel YouTube nanga. Bye bye.